Coucou la famille, bonjour la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour la famille de Miss. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Coucou la famille, Bokota, la vôtre est déjà là, la vôtre Miss Tania alors Moukoko est déjà là. Merci pour le cœur. Tant aux autres chaba cœur et belé pour signaler directé. Tochaka ba cœur et belé, Frédéric et Luziti, ça, coucou à toi cœur. Ba cœur et les kaka et belé, ba partager les kebelé pour direct et zala vraiment signaler te, direct et zala vraiment signaler te, to vandi sa émission direct nabiso, bien, voilà. Comment vous allez? Ça va, hein? Ok, moi ça va très bien la famille. Naeto sur la moi mouké par rapport à l'isolo a pas si triste réalité comme le biso. Et ça vraiment l'isolo a pas si la famille. Et ça vraiment l'isolo a pas si. Biso sur total na ba réseaux sociaux et commis. Biso sur ton moni o e commis. Et ça likambo a pas si. Et ça likambo ya ko sekate. Et ça likambo ya ko condamné te. Et ça likambo ya ko loba boete. Basi bazama be, mibali bazama be. Voilà. Basi bazama be, mibali bazama be. Mais la vôtre, aye na bino poto solo là. Hein? Ma casse. Aye poto solo là. Voilà. Bon inviter batou, bon partager l'enga direct pour et ça la bien. Voilà. Beaucoup de sabandeko. Voilà. Cornélie Antoula, la Zaïroise. Cornélie Antoula, je salue aussi ta présence. Bonjour ma soeur Cornélie Yantoula. Cornélie Yantoula. Boni Basango. Basango Nayo Kuna, ça va? La famille. Toeko Sola, c'est la vôtre Miss de Miss Tania alors Moukoko. Pour la bandeko, oh, autant c'est la première fois au Monanga. Naza Tania alors Moukoko, Miss de Miss. Voilà. La famille bokomelinga trop, bobengi, bokomi, bobengi, donc nayo kinamoni. Lobinga kutu, tangu likambo salame makambo nbende kona biswa mwasi ona kombo ya mari. Tangu ekomelie, déjà bat babenginga, bakomelinga. Nazaki na tobimaki na asio na ba moi tobimaki et na baike na oya na pokwa. Pona na kota na landela na ba likambo ezo le kandeni. So na pesi ombo tete bolimbisanga pona kota vraiment na kati ya lisolo. Et na pokwa le na ye komona o na moni. O bino nyonso bomoni, o biso nyonso to moni. Et salinga pasi makasi la famille, et salinga vraiment pasi makasi. Et naza na ba audio awa. Bat ba komelinga, bat ba contactenga, bat ba betili solo, bat ba lobi nyonso ba koloba. Nazana ba audio awa, ya source, ya sûr. Menga na ina loba boy la famille. Omoni makambo tango ekomaka, to condamner mutu moko. Menga la vôtre, na goya te pona condamner mutu moko. Na condamner biso nyonso. Na basi, na mibali. Po eza na basi ba olela. Eza pe na mibali ba olela. Mais oe komeli biso lelo. Oe komeli biso hier, eza que Tobungisi Oyabiso, une femme combattante, une femme battante, une femme forte est partie. De qu'on a besoin moi c'est à âge à 45 ans accueilli. À Tikibana. Mais lui solo est zaboui. Na obete la bino, qu'est-ce qui s'est passé? Mais nako linga tena bimisa nyonso makasi. Na obimisa makasi te. Mais na ana nyonso. Dans une information, il y a source, il y a sûr, mais na lo bango nyonso te pour na respect parce que boy ba kende ko na biso moi si ndeto solanga na bino boye azana morgue. Et to ebi ke moi si so azana morgue pas si ezabana. Ferme la porte ici. Pas si ezabana na ko loba n'importe quoi te, na ko loba peut blesser famille te pour essayer ça batu moko boye non. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là juste pour la reconseiller. Je suis là juste pour na ko benda bande konanga basi mato epe ko sola na ba un bon tonton.
Voilà. Lisolo ndeko na biso eleki ndenge nini. Lisolo eza boye. Bo partager, bo identifier, bo aimer, bo tchaka ba j'aime belé. Po nazota lango awa, il faut to kokisa ba j'aime belé. Po direct ezala signaler te. Po ba ndeko mususu, ba ya komona, ba ya kotala direct na biso. Bo partager, bo aimer et belé po esala bien. La famille. Lisolo na biso eza boye. Ndeko na biso a mwasi. O to bengi na komwa Marie. Marie, sœur Marie, aza sœur avant en France. Sœur Marie a koufi na âge à 45 ans. Mais sœur Marie, na Congo, abotaki mwana na ye na bo jeunesse nyos. Abotaka mwana na ye moko ya mwasi ya jeunesse na ye. Mwana moko ya mwasi jeune fille ya kitoko makasi. Na ana ba photo ya jeune fille na biso awa na ba leki na ye. Leki wa mwana na ye vraiment ya kitoko. Donc omona mama, omoni na mwana, omoni mutu moko. Voilà. Et là, ko salama, sœur na biso atika moi na Kinshasa. Et ndeko na ye awa na poto babotami misatu. Sœur Marie babotami 3. Baza basi mibale na mobali moko. Grand frère na bango aza na Congo. Et sœur na ye moko mwasi azalaka na France. Boyebi biso nyonso na famille nde tozalaka. Obimi na mboka ya Libanda, obimi à l'étranger, ozobunda po lobi pe obengisa leki na yo ya mwasi. Po yende azale ki na ya mwasi baza 2 garçons, 2 filles et 1 garçon. Ya na biso mwasi a na poto asala ki makasi étant que une battante, une femme forte a bengisi leki na ya mwasi. Et leki na na mwasi kuna na Kinshasa abota ki déjà mwana moko. Ferme la porte s'il te plaît. Abota déjà mwana moko. Et ya mwasi tango abundi aye ko bengisa sœur na biso au nom de Marie, sœur Marie aye poto. Et Marie tango aye ki poto atika ki mwana na ya mwasi na Kinshasa. Tango atika ki jeune mwana na ya muke na kin, tango aye awa lokola ye pa za femme forte, aza battante, aza fille ya koluka luka, Marie abunda pona koluka, abengisa mwana na ye ya mwasi o atika na Congo. Mwana ne tango ayaki a na poto, mwana azokola. Et Marie aza mwasi lokola mwasi nyonso, ndeko na biso sœur na biso Marie, aza fille nde fille nyonso. Azape na ba chéri na ye abundaka. Et sœur na biso Marie aza genre ba fille oyo a débrouillane moi muke. Ateka ka ba kabelu. Ateka ba suki ba brésilien. Et babi aza mwasi moko ya motema munene. Marie aloba ate. Genre que au défi biloko na ye po lando na nyongo. Non. Aloba ate. Alandela ka batu na nyongo te bat batika na ba nyongo ne ebele o bazue ba kabelo. Baza ebele liste kutu ezali ya batu o nyonso baza na banyongwa ya sœur na biso Marie o batika na ya kabelo. E batu wana kutu na osenga bino toza ba africain bakanga mbonga moweite. Bino nyonso boza na nyongo ya sœur Marie ya bakabelo ndeko mwasi azate akufi boluka ba famille na ye bo pesa bango mbongo ya banyongo botikala nango ya suki. Kotikala na nyongo ya mowei ezalaka kitoko mingi te. Yangwana eza pe important dans la vie ya kokimba ka nyongo koboya ka nyongo. Polobi soki ekomeli muto wana kufi yo kangi mbongo na ye ezalaka ba signe ya malamu te. Voilà. Et Marie ateka ka bakabelo na ye. Akangisaka mbongo na ye abundaka ndenge ba fille nyonso babundaka. Et ay kosala que sœur na biso Marie ayaka kosala voyage moko akendaka kin. Tango akie kin akutanaki na maître wana bobengi na maître ya maître na wana sœur mutu wana tonton wana maître. Tango abengi bakutani na maître balingani na maître. Tango balingani na maître et sœur Marie akomaki koluka. Déjà sœur Marie akomaki koluka ko tinda mbongo po aluka mutu a aider pour na voyage à mwana ya poto. Et maître wana le maître en question amela déjà sœur Marie $30,000. Amela déjà mbongo, amela déjà Marie mbongo. Na relation na bango ya kisheri, bolanda. Ok vacances na Congo, okuta ina bolingo. Tozo boya te ko kende na Congo kolinga na mutu. Po batu misu bakutana na ba mibali na Congo bavanda. Batu misusu bakutana mibali na Congo bavanda te. Donc libala kutu ça n'a rien à voir mobala uta Congo ya okutana mobali a na poto nini. Non, soki ndo okutana na mutu ya mabe, okomona mabe. So okutana na mutu bien, oko trouver libala eza bien. Voilà. Tozo banda malembe. Voilà. Tant balingana kina maître, baye kolingana maître,
Aibi na maître anga na zana mwana nanga il faut na luka na matisa mwana nanga aya poto ndeka izalaka mais maître a escroka ndeko na biso ya mwasi mbongo na cadre ka ya bolingo mage ba osala effort que mwana na amema mwana na poto et ko sala que sœur Marie azongi poto Marie tango azongi poto abundi a cascade aye ko sala makambo ya mwana deuxième tour aye ko longola mwana na Congo aye ko mema mwana na poto mwana na biso jeune fille na biso aya poto kala Yaya assis a poussé a commis dans le vingtaine, na ministre Onde Tozoloba. A commis déjà dans le vingtaine. Et Marie a sali makasi, a eko bengisa, Marie, sœur Marie na biso, nde muto a longwa poto, a bengisa mobali na ye wana maître wana na poto. Na signe ya amour. Toebi makama ondenge zalaka la famille de Miss. Soko lingani na mutu, tu peux faire tout. Surtout biso basi tozara soki tolingi mutu o mona ke faut osala nyonso surtout soko moni ke mutu ana azovana no bien azo côté ya nzoto ya bobende tolingaka ozo se retrouver donc amoni ke ana potope na zaki na mwa ba copain na simbia na tiki et na kutai na garçon mo bwe na Congo et ke tolingani donc na moni na ngate mabeni na ko sala pona bengisa garçon o aya poto tango ayeko bengisa garçon wana maître aye poto bakoma kova na maître mena maître ba yokana te po ya nini maître ayaka kokuta mwana na biso mwasi na ndaku e mwana na maître ba yokana ki penza te mwana abandaki penza kolinga makambo ya maître te e ko sala que maître na mwana esimbite maître kaka ndenge zala masolo bolingo ba mama tangu tolingana kana mibali na biso o mama yoza déjà mama ya bana oye kolingana na mobali moko boye mobali wana akomi koya ko imposer ke bana basali boye mama na koko ma place wana sima ba mama bozuaka part ya bana bo privilégiaka kaka bolingo te mobali akala zalaka mwasi akala zalaka me bana kala bazalaka te bana ya kala bazalaka te me mobali akala zalaka pe mwasi akala azalaka na mobali eko simba te tango na mobali na mwana eko simba te eko sala que mobali na mwasi tango moni ke mobali na ye na mwasi na ye mwana na ye na mobali simba te mwana ba eko placer mwana na bango mwana eko ke na ba social mwana simbi te tango mwana bimi na ba social mama atikali bolingo na mobali et mama tango atikali ko continuer bolingo na mobali wana depuis 2013 nazana ba audio awa la famille nazana ba audio tout depuis 2013 maître abetaka mwasi na ye depuis 2013 na kata bolingo na bango mobali aza genre mobali ya mwazua mobali aza mobali ya zuwa mobali aza muto makasi nga na ebite maître ya dojo jamais ko kita makasi na opa mwasi na yebi ke bazarape na ba serment na bango bazarape na makambo balobelaka bango ke oza na droite obunda na mwasi toza na droite obunda n'importe comment po yo za maître wana makasi mususu par rapport ya mwasi et na yebite soki ki dojo to ki sac ya box boya ko kwetsa ngona nzoto ya mwasi quelque soit zuwa mwasi na mobali bavanda bongo mobali soka mwasi asali kambu mobali aza genre mwasi mobali o abetaka o asalaka boy mais ti bavanda na libala mwasi mutasokipaka na mobali to lo bango vérité ndeko na biso mwasi sœur Marie babi aza maître taza kuluna ndeko na biso ya mwasi sœur Marie boyebi biso basi toza soito lingi okutai na mobali na yo na chérie na omo boye olingo sale ndenge yo lingi bato a reine boyebi makam na oloba sœur Marie a sali mingi na vie ya garçon wana na vie ya maître wana asala ke mobali azala propre mobali alataka kitoko bongisa ndaku na ye asala makambo ebele e mobali sœur Marie aotaki ko somba bakiti kala mingi tawa bakiti ya kitoko mobali so babundi na mwasi soki babeba na mwasi baswa na mwasi maître akomaki ti na ba niveau ya kopanza bakiti ya salon na bango ba fauteuil na bango ya ndaku bakiti ya ndaku kopanza po kandele ki makasi mobali soki baswai na mwasi babundi na mwasi
mwasi loko ateka bakabelo ko panza bakabelo mwasi ko kata bakabelo mwasi et ça la même que police asia ya nanda kuna bango police asia ya et accusa mwasi ke tala teka bakabelo ateka ba brésilien a fouté la rango ba taxé a fouté la rango ba impoté aza mwasi moko mabe. Vous comprenez? Aza genre mibali wana soki baswani na mwasi akobanda ko pasola bilamba ya mwasi ya ba griffe bilamba mwasi ya valeur mobali a pasola ngo. Donc aza mobali moko violent en fait, violent, très violent, aza na violence à makas. Ya zo kanisa ngo eza bolingo te, eza de violence. Donc ozande trop violent. Voilà. Et likamwe ko sala ma tellement mwasi mobali abanda ko beta mwasi abanda ko beta mwasi abanda ko beta mwasi. Merci beaucoup. Ba maman reste bazawana balobi nazolo ba solo. Voilà, merci beaucoup. Bande konanga nyoso ya Rennes, ya France bazolo ba ke nazolo ba solo po nazala ba source, nazala ba audio awa, nazala ba video ba audio makamwe somo, mais nakobimisa na ngai te po na respect ndeko na biso azana na morgue. Nakobimisa yango te. Mais soki et que likamoko yé après enterrement ndena obimisa mama somo na respect ya bo mwasi na respect ya maman orpheline na kokite ko bimisango pour le moment. Voilà la famille et ko sala que soki baswani mobala betaka soki ba discuter mobala beta mobali très violent et na mboka oyo bavandi na reine batu bayebi makamna oloba sœur Nabiso azalaki avant abengisa mobala uta Kinshasa aya na poto avant bengisa maître aza fia kitoko makasi aza fia mbinga aza vraiment taille lancé moi si elongi kitoko tant aza na poto aza na mobali te donc aza na droit asimbia watiki asimbia atiki po azoluka mobali et ki ko sala que tonton moko boye na mboka na bango kuna na Rennes asepelaka abala sœur Nabiso Marie. Tango asepela aba na Marie et ko simba na ngote et tango ko simba te bazala ki me simba kite mais depuis kaka maître a uta bandal maître aza mutu ya bandal quartier ya bandal depuis uta bandal aya donc ba ex nyonso ya mwasi na ye ba proposa nyonso ya mwasi na ye yende danger yende agrimasaka bango yende azalaka brutal na bango yende alukaka la bango matumboli donc Alexa ki maître quoi Alexa ki maître waneza ki maître te waneza ki maître te maître a bongo te ba maître ba dou ba maître ba dou waneza maître te donc kombo mususu yo za vraiment maître te donc aza violent ba toi reine boyebi aza violent makas mais l'amour supporte tout l'amour est couvrir nyonso et maître à partir na zongi muke maître à partir à Congo Kinshasa asia boma mutu maître asia boma mutu biso tango tozo kene Kinshasa ko bala kolinga mibali na Congo to mibali na biso tango bokenda kolinga basi na Congo bolukaka boyebaka ma grande sœur Billy Vumuka je salue ta présence basi na mibali tango bokenda ka ba Afrique Congo tango ke kolinga mobali to lingi mwasi luka oyebaka mobali wana zanani mwasi wana azanani po maître asia boma mutu na bandal. Bon, moni photo moko ezo circuler awa na réseaux sociaux awa na la toile awa. Batche ser moko azala ki chroniqueuse kala. Oye na kombo ya grosse moulire. Bon, excusez nga na tangi. Fi moko azala chroniqueuse babenge grosse moulire. Oui, ceux qui bomoni photo mo batche grosse moulire, batie na sœur na biso, batie na maître, et ça parce que grosse moulire wana na ndenga Congo, azalaka mwasi alimbisanga soki azana engagement na ye aza déjà marié, en tout cas alimbisanga makasi ezali solo nazobeta mais nakobeta ngo avec sagesse. Po nazana ba source, naza vraiment na makamwa makasi, makamwa kati mais makamsu na obeta te. Po eza pasi, eza mawana na kanda mais na olingana se maîtriser en fait. Nde na obeta la bino boy, na mata mais na olingana se maîtriser vraiment. Grosse moulire sœur na biso wazaka na Congo mobali wana oyo maître abima penaye et grosse moulire azalaka na mobali na ye moko boye mobali wana maître aboma mobali wana po ya za jara ba garçon kandele karamakasi soki amoni mwasi na ye to amoni ex na ye na copain moko boya ya kala to nini donc ye donc muta makasi quoi mutu vraiment ya makasi donc muta makasi aboma déjà mutu na Congo et notre sœur Marie na ebité soka yeba ki to yeba ki te que
mobali wana asia boma mutu. Omoni mutu asia boma mutu. Mutu asia boma mutu. Azana makile tambola kaye. Mutu asia boma mutu. Azana makile tambola kaye. Batu misu ba boma bango pa mpamba te. Batu misu ba sala bango mabe pa mpamba te. Ezana batu misusu obomiye lelo. Yo kanisi ozo tambola na yo. Yeba ke makila mutu wana eko ganga. E yango e gangi sikoyo. Tête rouge. Botia ba cœur ba j'aime ba cœur et belé la famille bien wana direct. Botia poto bimisaka ba tête rouge ba tête de mort. Botia ka ba cœur et belé la famille de Miss et Miss. Voilà. Beaucoup de cœur, beaucoup de cœur. Voilà. La famille est ko sala que ndeko wana mobali maître sia boma mutu na Congo. Tango boma déjà mutu na Congo endenge balingana sor na biso ti aya awa na poto ba ex nyonso ya mwasi na ye. Ye a telemelaka bango. On dira zalaka wana tango mwasi azala ko sa vie na ye na poto. Ye a telemelaka bango. Aza très violent mobali wana. Aza violent makasi. Donc aza mobali a craindre. Après sikoyo eka ko sala mukolo mususu boyebi ba mabala na biso nkande za ko swana ko bunda. Mwasi ozobomba batu bazo peso conseil yo ozobomba. Na rolobango sima na sisali solo. Ndeko mwasi mobile auti ko bete makasi kaka kala mingi tawa. Auti ko beta ndeko na biso mwasi ya kosaka na te la famille. A beta ki sœur na biso mari ya makasi. Et tant wa beta ki sœur mari a mâchoire na ye. A tengi msaki ekutu mâchoire tellement ko beta po ya bundaka a beta kana kanda na haine. Abeta kana kanda na haine. Sans pour autant oyeba ke mwasi wana muta bongis a sala ke yo ozala na poto c'est elle. Mwasi wana abunda kaza bosses. Mwasi wana aza femme forte asala ke yo ya poto ndenge oza bien ndenge ozola ta kitoko ye ba voiture mobile ozotambola nango c'est notre sœur Marie. Muta sala ka nyonso par amour bolingwa mobile nanga na linga mobile nanga zala bien mobile nanga zala propre mais yo mobile otali nyonso wana te yo mobile otali wana te mais yo otala ka ba colère na ba haine parce que ça la mibali musu ba vivre na basi na bandako avec haine. Mobali a mona ke mwasi azo évoluer, mobali a mona ke mwasi azo kende, azo sala ba business, mibali belé ba vivana basi na haine. Je vous dis la vérité la famille. Toroko ma place wana. Mwasi sora ebi ko débrouiller, mwasi sora luka kamakasi et mobali sora zana lève mobwe, mobali akoma jaloux na mwasi. Ba mama bo sala attention. Mobali akoma ka jaloux na mwasi. Oui. Oui, ba koma ka na jalousie makasi. Ba mama tozala mayele lelo vraiment na koloba lelo penza na zoloba voilà et ko sala que ndeko mwasi mobile a betier penda azwa ki même problème ya mâchoire na ye tellement a betier makasi a beti mwasi mbila ba nani ba bengi mbila tangu ba voisin ba bengi mbila tangu ayeko ya mbila bi oh mais bino bolobi ke mutu awa mutu obi ke mutu aza mwasi moko bazo bete na mobile na meto zoka suma ke elete babite mwasi moko boye azakuna mobile azo beta e nde police ayaki bazwaki sœur na biso ya mwasi ba memaki na hôpital et puis mobile akendaki mbala moko na garde à vue nde ba ekoko chaye na prison auti kokota na prison asali 9 mois na prison. Maître aouti ko sala 9 mois na prison de bomoni mobali wana sœur na biso Marie azana mwana e moko a mwasi et yena Marie baouti ko bota bana mibale sœur na biso Marie aboti bana mibale moko âgé ya 8 ans et mwana moko azana 9 ans aboti bana kitoko sœur Marie na biso aboti bana kitoko la famille Marie aboti bana kitoko ndeko na biso a mwasi. Ce qui total arata na sima o kanisela ta bana na yo ba mama nazoyela bino ba mama bandeko nanga basi nazoyela bino bo kanisa te Marie nde mutaza mabe Marie nde mutu nde mtasali mabe eza na basi ebele bozo kufa na silence
na kati ya mabala, na kati ya ba relation, bozo boya koloba. Tango bande kwa basi misu bazo boya na bango mabala, biso toza wana pona kolakisa bango misapi. Koloba ke yekuta bimina libala, yekuta panzani libala, yekuta panzi libala. Biso wana tozaka wana pona ko kondane batu. Yo zaka na posa muta vanda na libala kufa. Nazana bino lelo na eto solo la famille. Po bato ebele bazoboya ko kawana mibai na bango pona ko yoka batu. Po kongola zaka wana pona ko juger. Kongola zaka wana kaka pona koloba. Onzie place muninga zova na libala na mabena malamu onzie yo vanda kawana. Onzie yo ebi passion de ko mwasi azoyoka. O ebi passion mutazoka na kati ya libala. Mais tozaka wana pona ko condamner. C'est trop méchant. Nasina lobango na miss de miss. Moi si aza femme seule ko condamné te oebele ronita mona na libala. Nibale bele babomi basi. Yo zo zela ba boma oka ba cha ombelit, ba poignarder yo, ba étrangler yo. Mais ko kufa ya malembe eza ebele. L'autre fois na hotel kolobelango na miss de miss. Na hotel koloba bato be ba okufa na silence. Basi ebele na poto ba okufa na silence. Bozo yaka na rubrique kaka o ba mama na biso akala ba bandaka ko kanga motema ba mama kala na loba ango ata na mobali nanga ba mama kala ba kangaka motema po réseaux sociaux ezalaka te soki réseaux sociaux ezalaka na tamba mama tonga to mona makambo asomo po to yebi ya solo ke ba mama na biso mingi na mabala ba souffrir ba nyokwa mi na mabala ba mama na biso mingi toza awa ba nyokwa mi na mabala la famille boko kosa biso te ba kangaki motema pona bana ba kangaki motema pona éducation na biso mais bango moko ba souffra et bongo na temps ya lelo bino mibali bozaka na posa biso to kanga mitema polo kwa ba mama ba kanga mitema po to souffrir réseaux sociaux médias temps de la 2021 2020 monde to komi nango ya lelo yaya ezo senga biso to kanga motema te libala ba kanga motema te libala eza le kamba ka motema te libala eza loko malamu soki eza bien to vandi soki eza bien te na senga te to kabwana to luki conseil to luki ba sage to luki mikolo ba pesi conseil soki komi na suka esimbite eloko leki tika ezate oui vie à mutu est important pour la minute on est au loba boy on yoso to koloba sœur Marie a kozonga te mais lelo au moins est sauvé à taba âme ya batu o batikali lelo en vie pour ma solo triste réalité à batu misusu o to yaka kobeta na miss de miss to loba e réveiller batu e réveiller la musa batu pour mutu asi akufi mutu asi akei biso bato tikali to vai na mabala to zoluka to kota na mabala to zala réveiller na esprit ba mama tolobi teke to boya mibali na biso tolobi teke to boya mabala to kozala na mabala mais to va na mabalo eza bien c'est vrai que kozala parfaite mabala eza na pose eza la parfaite mais au moins to va na ba raisonnement to va na libala moko o to se retrouver pour libala eza bongo il faut to se retrouver soki to se retrouver te eza te que il faut na sepelisa ba papa nanga pour mama nanga vanda kilo kwa papa nanga bana ko nyokola ye ngana vanda kaka pour yaya na biso pour famille na biso sonye ko kene sonye ko sala bo non la famille. Non. Non. La vie d'une femme est très important. Moi si azana valeur, moi si azana valeur, maman mutabota kabana. Lelo mobali o asali de konabiso boy. Attaquer prison, ata babine 10 ans, ata babine 15 ans, akobimaka un jour. Et l'air akobima, au moins na kaka ba makangu na ye akala. Bango wana biso kaka basi, o bazaka makangu na ye bako zongela ye. Bako bosa na ke yende mutauta ikoboma mutu. Yende mutauta ikoboma ndeko na ye ya mwasi. Donc akolinga mbala moko mwasi pe ako continuer vie. Mais bana na biso sikoyo. Bana na biso siko bana o batikali. O ba moni nde ba oboma mama na bango boy. Boyebe loko nye koti na mitu ya bana wana. Oebi nini bana wana bakotambola nango. Oebi kokola ya bana wana boyebe loko nini papa wana atiki na mutu ya bana. La famille boyebe loko nini mobali wana atiki na mutu ya bana wana. Mama na bango. Mama nina kovana bana wana malamu koleka yemoko mama na bango. Nani akovana malamu na bana wana. Bana wana baza bana basi. Okoti si esprit ni na mutu wa bana wana bakoko mapena âge mobe akoko bala te akomi na traumatisme amoni mama ndenge mama betaka ye papa betaka mama mama zomona ndenge papa mama bana bazomona ndenge mama baba zo beta mama ti ekomi na niveau moi si babomi mama na misu na bino
Banana ba koyi ko bala comme pe ba ko bala te. Banana ba koti de un esprit ya ko banga peur. Bo baby si mutu ya bana. Ya tala niveau ya pasi maman. Tala niveau ya pasi papa. Ezo salanga pasi la famille de Miss Temi. Nazo souffrir depuis na boutou. Mon thème pasi bande ko na sabino vérité. Lobi na yo ki vertige na boutou. Nazo kokate. Nalali 1h du matin. Nazo ya. Nasi sali solo. Nazo ya. Et là, quand il y a la famille de Miss Temis, mettez beaucoup vraiment de cœur et les j'aime partager si à moi, s'il vous plaît. Li kamwe kole li biso ba mama lelo. Yango na olobela ba mama. Na ko pesa pe na olobela ba papa. Mais na ko pesa pe bandeko na nga basi conseil. Po basi pe toyo kakate. Toyo kakate la famille. Basi toyo kakate. Basi bazo privilégié plus mibali ke bana na bango. Ba mama tozo privilégié mibali ke bana na biso. C'est aussi méchant. Nzoka soki to comme une étape moko ya vie. Aussi oza maman aussi obota. Okabwani daena mobali. Soko kezwa mobali mususu. Yaya bolingo na eza yo bolingo na yo. Mais zwa kata ko privilégié bana. Po bana wana baza déjà traumatisé na premier amour ya papa na maman si bakabwana. Ezalaka bana na mitu. Eloko to bosanaka. Tangu to salaka ba divorce entre papa et maman. Ezalaka affecté na bana. Bana ne mbazaka ba victime. Soki to kozala basi ya mayele ya ko protéger bana tango kabwani na mobali et loko liboso yo esiko ke une bonne maman une grande dame de Miss tango vandi na bana na yo to pekisi yo ko bala te ozana droit ko bala mais yeba nani dozo bala po bana wana baza déjà traumatisé na premier amour o kaboli déjà affection ya bana na papa. Donc, bana bazate na papa na bango. Donc, et baby saka bango déjà. Et ceux qui ont un deuxième mariage, zala su kozu mobali moko bien, zala su kozo pesa bana bolingo ya solo. Po bana ba bebate. Mais lelo ba mama mingi, ba koma plus ko privilégié mobali. Po ba yebi ke mobali na pesa nga bilenga ngeli, a pesa nga bilenga makasi. Mobali na penda komisaka nga na 7e siècle. Aleki papa ba ananga. Ezab erreur. T'as la place de se retrouver. Bambasi mingi, à force que Asia sa la première mariage de si et beba, a eu deuxième mariage. Donc, a commis qu'on dit so. Pour la nuit, pas au bang à mokile ko juger. Parce que les Congolais, ils aiment tout le temps juger les autres. Les Africains, nous aimons toujours juger les autres. Par rapport à makamwe lekeli mutu. Oh yo vana ki nakati libala te. Meto zalaka wana femme esele. Ya bengala mobali. Ya bima libala. E nalinge pembe nanga te. Akoya ko bebi sa mwasi nanga. Akoya ko bebi sa mobali nanga. Tokoma bongoti bangonde bandoki. Mais yo habite na kati ya femme seule, ndeko ana poko ma femme seule, amoni wa ko mona akokite, yangwa bimi na libala. Mais biso to zarawana pona ko juger. Tala kutu yeboy, tala kutu yeboy. Eloko nanu ekomela yote, kolobela angote. Eloko nanu ekomela yote, ko betsa ba ko tuta tolote. Eloko nanu ekomela yote, ko juger baninga du doite, ko pesa ko condamner mutute, pona no ekomeli yote. Tuna ba o ekomela bango ba ko ebisa yo. Po bandeko bakabwana na mibali na bango, bandima ka tenju ba okabwana. Balingana na bolingwa solo ndenge yo zana mobali na yo. Mais circonstance à la vie. Soki okuta na mobali moko azovana no bien, vanda na e bien. Mais soki muninga kabwani yo ko pesa ye ko bamba ye mabanga te po ya kutani ta musuna mutu malamu te yo kutani na mutu malamu vanda tozalaka wana pona ko sungana tozalaka wana teka pona condamner bandeko mingi bakomi ko banga na bango ko bima na kati ya libala pona nini po batu bakoloba po mama na biso akoloba po papa na biso akoloba po ba famille na nga basi balia mbongo bakoloba po agesi epusani mais yo na kati ya libala ozo souffrir ozo kanga mutema o mona ekomela baninga o ekomeli baninga lobe ko komela yo po bango temba senga ke komela bango et loko ya pasi ya dur ya pasi eza kufa. Mais yo kanisika ko ozela kufa ozela ba trangler yo yo muto ozo souffrir ndeko mwasi na kati ya libala ozela yo pe bakango singa ozela ba chombeli mais ndenge papa azo nyokola yo ndenge papa azo traumatiser esprit na yo ndenge azo traumatiser yo na esprit kasi ko kufa nyoso yango wana ozo kufa ne malembe ozo kufa mukie okomi ko loba yo mokoti
okomi komona tina vie ezate olali pena mobali bolali na mbetu boye mais boyoka na su kitoko te goûter pona nini ba problème eleki trop na mutu ndeko azobanga kobima na libala ndeko azobanga na ye kobima pona ni po bato bako juger ye po bato bako finga ye Congolais totika bongo totika ko juger baninga bandeko ebele bazo souffrir voilà ndeko na biso mwasi tozongi ndeko na biso mwasi tellement mobala beta ki e makasi a déplacer même mâchoire na ye tangu mbila ye ndeko mwasi ba pompier ba ye bazwaki ye bakenaki na ye na hôpital tant bakena na hôpital bazwaki mobali mbala mo bakangaki ye mobala vanaki na prison asali 9 mois tangu asali 9 mois na prison ndeko na biso mwasi na hôpital asali 1 mois asali 1 mois na hôpital tango ayiko sala 1 mois na hôpital ayaki kobima tango abimaki bapesaki mobali bakatela mobali 100 mètres mobali aza na droite apusa na pembeni ya mwasi pe pembeni ya bana et ko sala que ba demere nango bongo ba demere boyebi kaka makambo ya bolingo ndenge biso basi tozaka na facilité ya kolimbisa papa ya bana ya kolimbisa mobali nanga ya kolimbisa po bato bazoloba bato bazosala nini na age na bata ndeko mwasi et pourtant police alobaki na ndeko mwasi avant mobali wana bokutana na ye il faut ndeko mwasi avanaka na cousin na ye likolo na appartement na bango cousin na ye pazalaka wana avant ndeko mwasi bakutana na mobali na ye na maître il faut cousin ya mwasi azalaka wana et bango basali na ndenge na biso ba africain à l'amiable mwasi na mobali mwasi ayo koyokela mobali mawa asali nini ayo kozongisa mobali na ndako papa bana na zongisi ye na ndako tango azongisi mobali na ndako nde bomoni ba continuer bongo mais tango ndeko mobali akotaki na hôpital boyebi bino bato a France na bato bokota de ya prison soki mutu akoti na prison basala ba ba test cousin aza maître te cousin aza maître te cousin et sœur na biso a mwasi aza maître te mobali nde mutu aza maître yango police alobaki avant mo mwasi mobali amonana na mwasi na bana il faut cousin azala mutu moko il faut azala ndenge ezalaki bongo mais après basole à l'amiable ndeko na biso a mwasi na grande sœur na ye wa bengisa na poto en tout cas bayokanaka penza lisusu penda bien te pona nini mobali wana bajara mibali oyo bakabolaka biso na bandeko na biso bajara mibali oyo balingi aboma yo moko mobali azoboma yo azali ko écarter yo na ba camarade azo écarter yo na bandeko na yo ye garçon wana maître azajara ba mibala bongo donc yaya mwasi na sœur na biso mari bakotaki na mwa ba mésatante po yaya moko ta olinga leki na ye azala bamunyokola na kati ya libala bamonisa ye pasi malgré toyebi ke libala ezalaka pasi mais tina ba niveau wana ekosimba te yaya mwasi kutu tangu leki na koti hôpital yaya mwasi tangu leki na bimi na hôpital yaya mwasi alongwaki na mboka wana na France na bino kuna ayaki ti komona garçon wana agangela même garçon wana alobake na leki na ngai makambo oyo ozosala ekosimba te ekosimba te et mobali alobaki oui na yoki mais mobali yango loko azaki na haine na méchanceté na motema mabe na motema na ye donc atikaki na ye te a continuer na ye ka kobeta mwasi pa baneka kobomba ye eloko ekosalama tangu bakangi mobali boyoka tangu babimisi mobali na prison tangu bayekobisa mobali et avant les mobali akoti na prison soi-disant la famille na confirmé news oyo te nga pe na yoki kaka na confirmé te balobi ke ndeko tango mobali wana deja ndenga azalaka na reine kuna na France na bino kuna abimaka pe na basi abimaka na basi donc ndeko mwasi donc azajaka ba sœur oyo ata mobali osane mabe tellement lingi mobali tellement zana ye akanganeka motema nzoka mobali pa trishaka mobali abimaka kota nde ba mibali na biso bazaka abimi asimbi azongi mwasi okangaka motema nzoka mobali tango oti kokota prison basali mobali test avant kokota prison basala ka ba test bino ba boyebi bocha commentaire bato bakota de ya prison
ngana yoki babi basali test bakutani na ye na ba maladie o biso nyonso toyebi bakutani na mobali na maladie o wana toyebi e mobali tango akotaki na prison tango abimi mobali atikali na kanda wana soi-disant mobali tia vanda na ndeko na biso mwasi akoma lisusu kovana esu na en lisu ya makasi etango avai na en ameka kolobela mwasi ke oh tala ba moninga boye basali nga boye ba moninga boye mwasi abi me yo kutu nde muto bominga po yo otambolaka mabe yo otambolaka mabe makasi la famille biso nso toyebi na poto mwasi tango akenda akobota basalaka biso bateste nyonso tosalaka bateste nyonso mwasi tango azalaka na grossesse donc okoki koéchappe biso na eloko te toyoka mutu moko abengi nayebi te so eza nani. Allô? Oui, allô? Bonjour, maman. Miss Denis. Bonjour, papa. Oui, c'est le révérend Eric, à partir de Kinshasa. Oui, papa Lobinini. Ouais, maman, vous pouvez avoir ma vidéo où je suis sur les réseaux sociaux, il y a qui Kabi. Bon, naza nango te papa, naza en pleine émission, wana naza nango te, nazo ba makamu susu, wana naza nango te. La famille, eko sala que mobali wana ndeko na biso nyonso toyebi na poto awa la famille, soki mwasi ake kobota basalisa biso ba test, basalisa biso ba examen général. Oh sida, oh nini nyonso ebimaka. Ndeko na biso mwasi tango aboti bana na mibale ya liboso ya yaya tocha to kontango te po abota ke na Congo. Bana oyo batikali ya basi mibale tango basalisa bana test bana bazaki na maladie te. Elelo ndeko na biso mwasi akanga motema vana libala na ye. Mobali akota kabima kasimba ka. Nde mobali le ba uti ko kanga ye na prison nde ayeko découvrir makambo wana nyonso ona isibino. Tangu baye kokanga ye bakutie na makambu wana nde mobali tangu abimi na prison nde bakoma ko continuer kozala na mwasi azoloba na mwasi azoparvenir koloba na mwasi yo kutu ndengo zawana yo kutu ndengo zana obominga yi yo ndengo zana obominga na koboma yo mobali akoma kolandela mwasi maloba yo na koboma yo zelo komona na koboma yo mwasi abi yo koboma nga yo kutu nde muto si obominga yi yo si obomanga yo si obominga ote discussion nyonso ebandaki yango wana discussion nyonso yango wana yo muto bomisinga yo muto bomanga yo muto boma tango babandaki kosala koswana mwasi na mobali babandaki koswana na se na bango na se appartement na bango na immeuble na bango tango babandi koswana ndenge ezalaka mwasi ebisi mobali ke mobali ebisi mwasi to mata likolo ndeto mati likolo tango ba mati likolo oyebi ba discussion wana ndenge ezalaka ba discussion continuaki après bayaki ko arrêter discussion ndeko na biso mwasi tango balali nde na katikati ya butu ndenge ezalaka mobali mwasi na mobali nde balamuki babani kosala ba discussion na bango ba discussion po ba vivaka na discussion ba vivaka na discussion na bitumba mais la personne de mari ezate po akufi na zui ba nai na ye na zui ba témoignage na ye c'est une personne bien tala mwasi oyo abimisi mbongo na ye po ke kobala yo mobali na Congo po ke kozwa yo mobali aya na ona poto donc ezade ya mutu azana bolingo poto ebi makambo wana mingi mobali mbasala yango so omoni pena mutu alongwe poto aye kolinga yo aye kobala yo na Kinshasa aye kozwa yo aye no awa seka azana amour na yo voilà ndeko na biso mwasi tellement babandaki koswana suna mobali la famille tellement mobali lokola bundaka na mwasi na haine na jalousie na motema mabe nde abandi kobeta mwasi tango azobeta mwasi azoganga tikanga nakufie boye ndenge ezalaka mobali azobeta nde ndeko na biso wa mwasi asedaki ndeko asedaki devant les enfants bana bazaki na ndako mwana na bango mwasi ya liboso avandaka wana te
mais bana na bango mibala basi bazalaka wana ndeko acede ndeko na biso ba jour wana azalaki na pota autaki kosala pe ba po aza mwasi kitoko aza bien amonaki ke asalisa ba biloko bandeko baosasa kodimine ba graisse kolongola mwa ba graisse na nzoto autaki kosalisa yango aza na ba opération wana auti kosalisa libumu na ye donc azalaki na position ya faiblesse mpona kobunda pena na mobali boye azalaki na makasi wana te oyebi moto aza maître okobunda na maître te ekuti lisusu ke azalaki nzoto malamu mingi te mobali tellement amoni mpe mwasi auti kosalisa banzoto na ye donc mobali ayoki su mwasi motema mabe abi fiyo akozala kitoko fiyo akobonga fiyo akozala bien donc il faut na silisa ye mobali pe tango mususu abetaki mwasi po aboma ye te mais lokola colère ezalaki makasi lokola motema ya kobeta lokola kobeta elekai makasi nde ndeko na biso ya mwasi acede ndeko na biso ya mwasi akufi akangaki motema alobaki a protéger papa bana alobaki te na zwi mutu na ngai na vana ye alobaki te mabena malamu to vanda kaka asala ranga bien asala nga bilengi kitoko azaka mobali na nga na vanda nzoka mobali aotalo na miso abongo te mobali azotalo bongo te mobali abi yo komande mungamba na nga yo komande esclave na nga yo ngai nde mutu na coloniser yo ngai nde mutu na benga na bandeko na yo ngai nde mutu na sala boye la famille eza pasi makasi. Je parle ça étant que une femme. Et ndeko na biso moi si aza orpheline de mère et de père. Aza orpheline de mère et de père. Ndeko na biso moi si. Et moi la vôtre, je suis orpheline de mère. Naebi pasi ya kozanga déjà ba parents, maman et likolo nango na otala pasi ya bana wana batikali. Bano bakomi ba orpheline de mère. Donc na pasi moko la famille biso ba femme congolaise tozo kufa. Biso ba femme africaine tozo kufa. Pona nini pona ko banga batu bako finga biso, batu bako loba, batu bako tonga biso, age komi avancé. Yango nga na tuni la famille. Nanya ngwa lobaki que tangu torokende mukolo nzamba ko ya, torokena mabana na biso na maboko. Nanya ngwa zwaki vision ke nzamba leksa ke yo tango okokende okoyananga okomema libala na yo na maboko to basi oyo to mibali oyo bazana basi nde ba okende lola. Nanya yebisaki bino bongo mama soko zo souffrir na libala yaya ngai jamais na koyi kopesa conseil mutu bakabwana divorce eza malamuti divorce tolobango eza échec divorce eza mabe mais eza na divorce et divorce yaya eza na biloko mususu c'est toi tu dois quitter pour na combattre la vie na tu dois quitter pour protéger ta vie à toi pour protéger tes enfants tu dois quitter si tu quittes pas c'est toi nde muto kozala muto akokufa soki ovani na libala pona plaisir yo muto kokufa bomoni maloba oto banda ko loba ke ba mama bakangaka mitema ba mama na biso ngana loba ngo ana libala na nga ba mama biso bakanga mitema ba mama biso ba souffra ba mama ba souffra oyo toko sala ngote libala to rova na souffrance te la famille toko boya mabala te na ko pesa jamais conseil que to kabwana mabala libala ezaki toko soko kutani na mutu a bien soko kutani na mwasi a bien mobali ya bien mais soko kutani na un bon bandit na une femme méchante une sorcière oko se retrouver na monde si je savais ezana bandeko ebele baza awa bakoma na ba maladie ba tension ba estomac na ba problème ebele suite à dû à quoi dû à ba problème na kati ya libala na kati ya ba mariage ya yanga na koyebisa yo ba maladie mingi ya cancer mingi eyaka à travers nini eyaka na se ya souci basi ebele bazobela ba maladie ba cancer ezoya na ba souci memaka ba maladie ebele basi bandeko nanga basi ba une grande dame maladie souci et même akaba maladie ebele ko vanda na ngota mulaite yaya non na yebi ke na ba famille to uti to za na ba réclamation parce que mobali wana tanga bandaki ko beta mwasi alinga ki abeta ete po akufa
Tozana ba réclamation pe à ba famille. Yaya le plus important dans la vie. Si tu t'engages na mutumoko, biso do luka ko ba volonté nzambe te. Est-ce que libala o na koti? Est-ce que libala o naza? Est-ce que za volonté na yo? Mingi to tunate, to kota kaka po to kota ka po na linga mobali wana. Yaya sala choix, tuna nzambe. Choix na sali, yo muto ko sala choix. Po yo muto va na mobali, po yo muto va na mwasi. Mais tuna nzambe, volonté na ye, na libalo na zokota. Est-ce que volonté na yo? Est-ce que Seigneur tu as permis que na kota na libala? Et na kati ya libala soko zomona malamu te. Yaya zoatan, po libala eza étape par étape. Ozomona malamu te, ovani na libala, ozo zoatan ya kobondela, ozo zoatan ya kosolola na mutu moko oyebike asolaka bien na mobali to na mwasi na yo, ba pesi bino conseil. Mais soke comme une étape moko na libala, esenga tika. Likambo eleki tika ezate. Yo koyebisa nga te ke Miss nga na zawana pona changer mobali nanga. Yaya mutu nzamba sali. Muta komi mukolo makasi boy. Yo koya ko changer lelo. Yo zawana pona ko ede nzambe ba edaka ete. Nzambe ba edaka ete. Tika ko ede nzambe. Basi ebele bazaka wana na ko changer ye, na ko komise boy. Eza na biloko mususu okoki ko changer mobali, pe okoki ko changer mwasi. Mais ça na ba comportement mususu, eza na maka mususu okoko changer mobali te. Oko changer mwasi te. Être humain, yo changer ye, na ndeni. C'est vrai ça na ba biloko mususu, mobali ako changer pour mwasi alingi mwasi wana mingi, ako ko changer mwasi. Mobali wana alingi mwasi wana mingi, ako changer mwasi. Na coudrement, na biema na ye, na ba façon de parler vis-à-vis na ba. Mais ça na ba comportement mususu, oh muto azala na ona kati na ye. Oh nzambe même azoloba, le cœur de l'homme est torturé. L'homme en question, l'homme en pays, mutu ye moko boy, azam mutu malamute. On s'aime pas. Biso moko to lingana akutu te. Yo sikozo bako changer mutu asi aboma mutu. Mutu asi aboma mutu. Yo ko changer. Yaya soko zwa ki révélation, recommandation ya nzambe. Abaki ko changer, c'est vrai. Mais kaka boy, o ko changer te. Oya Monique, nazan information bien te. Laura, oye ko benga nga na WhatsApp na matoi to sololi na kochango privé te na kochango l'écoute mais na matoi nanga po ona beti eza onga na yoki oya zalaka na Miss soko yebaki information ya sur ya source yo po yebaki to ovanda ki na ndeko mwasi to na ndeko mobali tangu na chaki publication oya yebi pendeke na Miss to beta ka ba triste réalité to sola ka ba conseil oyoka pe ba conseil nanga o sepela ka pe nango o zalaka pe e sunga pe yo o mlebo monaki publication okoya olobi ya tala boye ndeko tala boye mais o na zobeta eza oyo na zui. Et nazolo bango très bien. Ce pas na confirmé te. Posa information bape singai. Donc loko la bape singai na landi na réseaux sociaux ndenge zoloba. Yango na yeye ko solo la nabilo par rapport à Onayoki. Sans confirmer parce que je n'étais pas là. Et la sœur, moi je ne connais pas. Je la connais pas. Mais je sais que c'est une sœur congolaise. Donc tant que likambo e la kabiso. Et ça la toujours toya kapona ko solo lango. Tango batu tovana na mabala oye komela biso batu baye barate mais tango yaka na ba réseaux sociaux eza o yango biso to yaka koloba et soki tokuta na bato bayeli biso information nde to kobeta par rapport ya information oyo tozui po toza TV5 te naza TF1 te naza M6 te naza soki binini te naza BBC te pona kende tina ndako ya bandeko na France pona tuna ba information et comment partager kaka na réseaux sociaux au mona muta bengi yo Miss tala likambo tala boy mais na lobby par rapport ya oyo na yoki mais na koki koloba mabete mais je suis ici juste pour conseiller bandeko na biso abasi pe ya mibali. Potiko koma na niveau quel que soit moi si a salio mabe. Oko koma na niveau oboma moi cité.
okokoma na niveau oboma mobali te. Et tokova na mabala ya koyokela mobali mawate, tokova na mabala ya koyokela basi mawate. Po libala nde tovandaka ezalaka vi mobimba o tovanda anango. Et tokova na mabala mobote ozokela mobali mawasoki na tikiye, ozokela mwasi mawa, mais yozo souffrir. Yozo souffrir. Eza yango te la famille. Ba mama, tango ozwi mobali, okomi na mobali moko za na bana. Tozwaka na nta ya bana biso, pesa bana bolingo. Yaya kozala célibataire, elakisi teke orokende li felu, orokende enfer, non. Oza célibataire, oza battante, oza femme forte, yango ne makambu. Ponga na lobaka meme ba femme seule, baza basi ya makasi, ba femme seule mingi tomona. Malgré mingi bazo sala buzoba, soka kabwane na papa bana na ye, asimba oyo mabe, akomi no njie na aja puberté, asimba oyo mabe, azongsa oyo mabe. Tant tokoma na niveau na nde ezalaka mabe. Pourtant yo zozwa mobali yo, ozwi mobali yo, oyebe loko nini te ozokocha na vie na yo, pe bana wana ozopesa bana éducation nini. Ozo éduquer bana nini, po bana bazomona. Ozozwa temps ya bana te, plus temps ya mobali. Tolobango na miss de miss la famille. Tolobango awa zwaka ta ya bana na yo na libala basololaka libala faut qu'on ait un dialogue biso na so tovana na libala parfaite te tovana na libala ya waou te il y a le haut et le bas mais il faut tozaka na ba discipline il faut tozaka na ba respect c'est comme ça libala faut ba bazaka na ba respect libala parfait zate mais tokoboya pe mabala te pour ba incompréhension ezalaka. Mais tu connais pas ni yakobongisango. Mais ce qui est comme à niveau moboé, yaya décide-toi, papa décide-toi. Pour ton monipe, basi mususu o ba bomi si mibali na bango. Nazana li solo ya mwasi na Bruxelles, abomi mwasi abomi mobali. Ba yelinga suli solo wana. Pona lobake na basi na mibali to yebe loko tolingi. Totika kovana mabala mawa, totika kovana mabala sentiment nzoto, totika kovana mabala ya âge, totika ozonyo kwa mamobali movandi kaka non. Faut que zwata yanko solo là. Soki ekomi na tamoko esimbite c'est bon. La vôtre a kolo bala minote kabwana. Ponga mo pe na libana na vanda mabezalaka. Maintenant na kabwani te. Mais jamais na ko permettre mobali na nga yaka ko beta kanga. Poka kana lingie mingi na kanga motema non. Yango basi o balinga mingi mibali babeta. Yaya. Soki babeta ka ote na jeunesse na bomwana na yo. Ko luka babeto lelo te. Oyebi pona nini? Age na age yaka na makamu nango. Mutu esi ekoma de na makamu ebele. To koma déjà na ba pensée ebele. To koma déjà na ba problème ebele. Ba problème na ba camarade, na ba famille, na ba misala tozokeni. Mutu esi ekoma na pétage. Tangu yo zaka na posa ya sentiment sala ka yo, mobali ya beta yo. Mobala bato zo beta yo, po yo muto pousser mobali ya beta yo. Mais okomona boye, mobali ya beti yo, okwei boye, oyoko sala no AVC, oyoko zwa no problème mutu, likambu boye, mobala bato abimindo. Pona ni pona ba sentiment ke ba beta nga, na lingaka mobali ya beta nga. Mobali, soke komi na âge moko boye so mobali zo continuer ka kubenga yo ya mobali lingi yo te. Eza makamba sentiment te, eza ne mobali lingi yo te. Soki ba beta ka na bomwana te, o raté déjà étape wana esili. Soki o raté déjà étape wana ya bomwana ba beta ka te ekoki. Na âge o ba ko beta ka yo te ko permettre te ba beta ka yo. Po o permettre te ba beta ka yo, ko sala eloko o mobali lingi ko o sala te. Eza na basi musu mobali beta ka yo poani, po oza infidèle. Mama ozaka na libala, mozaka na mibali oyo solo ana bango na téléphone. Yo mama ozaka na libala, ozaka na mibali oyo solo ana bango na réseaux sociaux. Na musala kuno so zwa mwa nigérien, na musala so kanga déjà manager na bino, po na nini po obate la poste. Eza na basi ebele ba solo ana mibali. Eza na basi ebele o bazana ndako mabala me bazo bimana mibali libanda. E mibali misu ba kokana ba ko supporter te akobeta yo. Mais yeba ke ta mobala obeto na plaisir te. Azobeta po ala ki a manifester colère alors que ezama la muté mais yo poussé nango. To zonga rapé ba mama. Et to uti pe na ba famille o ezali na ba makambo ebele. Tango mobali wana yo zolinga ba beta kanga. Mobala ba tutanga yeko beta yo, lokola bazo luka ona famille na yo, lokola bazo luka mobali, ale ba yeko kota, lokola ennemi pazala musika te, ayeko kota, ale mobala bato yeko sala o mabe, to yo kutu mwasi bozo bundana mobali. Mobali tellement za makasi, okoko tindika peka mobali, to ko bamba mobali eloko mo be parkanda po o se sauver, o bambi boy, mobala batu na mutu a piqué crise akufi osuka wapi. Nikola ba sentiment. Biso moko basi pe totalaka.
Basi tota la marche na biso na kati ya mabala na biso ba langage na biso. Ba langage na biso. Moi pe ba langage na biso ezalaka bien te. Et pour ça pe mibali ba se défendre. Mobali ni na rolinga mwasi mo atelemi azo gangela lokola mwana e. Et na mibali misu ba koka ngo te. D'autant to va na mabala to yeba ko vanda nango bien. Biso nyonso to bunda na nango kaka poto koka te mais to lukaka to zala bien to sala ka bien. Libala eza facile te ba yebisa ebino te. Libala eza passe mais eza passe ndenge to ozela ngo te. Eza passe ko ozala passe mais eza passe wana te. Eza passe parce que éducation ya mutu na mutu. Mutu auti na éducation na ou auti na éducation na ba sangisi c'est pas facile. Oui, mais eza na ba éducation mususu ta ba comportement mususu soki eleki nde koma yango te. Et mama yeba bizale na biso to bongisa na banda kuna biso. Ba papa ba comportement bo bongisa. Po bino bozaka wana mama na apesa ki yo tolite ba mama na bino ba éduquer bino te. Papa est-ce que yo tango yaki kokota na libala papa pe apesa ki yo conseil. Biso nyonso to kotika na bulu yeke. To koti na autoroute. Biso la soto pousse ka voiture ngo boy. Mais mutu na mutu yebi ndenga pousse la voiture à libala na ye. Mutu na mutu ayebi. Ba mama botika soki mobala zobeta yo. Yo mama ya libala, mama ozana bana na yo. Mama ozana mwana no moko za mwana no mibale. Ozi mobala sika. Mobala na zobeta beta na miso bana. Mais alingi ote, azo respecter ote. Oh, azo respecter ote. Azo respecter ote. Non, azo respecter ote. Ezate ki non, eza sexité. Okokufa, eza sexité. Po yo yeba ke mobali no alingi yo fwa beta yo. Bozana ba sentiment, hein? Bande kwa basi yo bosala bombo wana ba sentiment. Moi si mususu mobali azo gagner to azo lobele likamu. Azo lobele lika. Moi si romona aye akanyi mobali na nzoto. Do to bunda, betanga. Betanga, to bunda. Mama ba posa nzoto. Wana bongo zaka na posa nzoto. Ozaka na posa bobima. Ozana posa nzoto tika biloko wana. Tika biloko wana mama. Okangara mobali bobunda. So ikalika muke na ndaku yo tomboki. Unuka muke na ndaku yo oyo kangi papa na nzoto. Basi ebele bazawana ba panzaka biloko mibali. Basi ebele na ndaku yo mtu wana foti mokati ba bilamba mibali. Combien de basi bakata bilamba mibali? Bakati ba chaussures mibali. Combien de basi o ba pasola ba télé na ndaku, ba pandi télé pour na colère. Aya kangi mobali, to bunda, yo zo sakana nanga. Ale mobali ozia fini ya mama na yo, yepe moi sa zongi, ya mama na yo, ya koko na yo, ya koko abota koko na yo. Wana libala to guerre. Wana libala to guerre la famille tozo kende wapi. Biso ba o tozana libala. Tozo pesa ba information mabe, tozo pesa ne message à mabe na bande on a biso bazali banda. Moko biso basi toza pe mabe. Moko biso basi toza mabe tozo pousser pe mibali na makambo. Et ba mibali na biso ba comprendre que moi ça za fan nanga, moi si aza fan nanga. Mobali so akomo comprendre oza fan na ye. Eza mabe to koza fan na mobali yango na bolingo fo moi c'est linga mobali linga mwasi. Faut bolingana mais ngana mona ka mingi na ba tantine na biso na ba sœur na biso na ba ndeko nanga congolaise basi balingi plus ko linga mobali o mona mwasi linga mobali makasi ke mobali alinga ye bolingo eza mwasi alingi mobali alingi mwasi c'est deux personnes. Si tu m'aimes pas et ngana na tante na bana ko linga ka yo na banda ko landela ka yo na banda ko chérir yo alors que tu m'aimes pas. Baloba que l'amour est babanini preuve d'amour. L'amour n'existe pas. Et là on y existait, ma preuve d'amour. L'amour n'existe pas parce que l'hypothèse a battu. On s'aime pas nous-mêmes. Bisomo bat, on s'aime pas. Tolinganati, koko sate. Bisomo de tolinganati. Yon baloba que l'amour n'existe pas entre nous. Nanzambete entre nous tolinganate mais eloko existe il existe que de preuve d'amour ni maman laksa papa laksa maman preuve ni laksa maman preuve ni papa laksa maman laksa papa bolingo za batu mibale bolingo za mutu moko te papa linganga ngape na linga yo bino ba papa bokoma kaka femme soyez soumise papa
Balobi femme soyez soumise. Mais moi si avant à soumis. Bible les dit Marie aimez vos femmes. Marie aimez vos femmes. Comme Christ a aimé quoi? L'église. Quand on dit Marie aimez vos femmes, et ça que mon bali la qui ça moi si bolingo. Après wana moi ça aux la soumise. Yo linginga na za la soumise na yo. Mais papa ozoso selanga bolingo te. Ozozo atana ngai te. Ozwakata nkoyoka nga te. Ozwakata o chéri nga te. Ba souci na nga ba passe na nga na suka na nga moko. Ba facture, ba konyo kwama, kolata na nga, ko s'occuper na famille na nga moko. Mais yo mobile to va na no na ndako, o s'occuper na nga te. Mais yo za kaka ke olamba kite. O sala ki boete, o femme soyez soumise. Ba maman na biso kala bazalaka boete, ba maman bazaka na luzitu bazaka na respect. Mais c'est parce que ba parents ba ne ko respecter bango. Ata na miso abatu boye, ba papa na biso ba ne ko laksa toujours soumise. Que nazo respecter moi sinanga, j'aime ma femme. Malgré ba ne ko nyoko la ba papa maman na biso na cessé. Malgré ba ne ko nyoko la ba maman na biso na cessé, mais ba papa au moins bazai ko laksa ba maman na biso bolingo. Bazai kolakisa ba maman na biso bolingo. Yo lingi moi ça za la soumise na yo papa, mais yo papa linga maman te. Mobile moi si na yo obeta ke liboso abana. Ozo beta moi si liboso abana. Ozo tika moi si ba charge nyonso. Loko yo eba ke moi si mutazo rambongo abana. Otika nyonso moi ça la pozo rambongo abana. Papa moi ça bimi kitoko la tikitoko. Ozo beta pe tolo ke moi si nanga sûr. O sala ni o contribuer ni na via fi wana. Moi si wana mutasala kutu nyonso po yo zala. Yango bozo perdre ba respect na bino. Mibali na biso bozo perdre ba qualité. Mibali o ba s'occuper na basi na bango te. Bozela la soumission te. Bozela la soumission te. Et ça vice versa. L'amour c'est comme ça. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes pas, je donne pas. Et je vais pas rester dans un mariage où na oyoke la umawa, c'est pas comme ça. Et ba leki oyanga ya sima, ba fille neti ngai, o na bokoti na libala te. Yaya avant kota na libala, ye ba nani ndozo s'engager na ye. Libala ezana ebiso ezan nzela nzube. Libala basangana na ngote. Libala ezaka te o kanisa kwa ke o ya okuta o lala na mobali tous les jours, bat ba o mono na mobali non. Libala eza ngote. Libala eza na makambo ebele. O koza no kutu célibataire oza bien, mettons comme na libala o yende ko lukande penda kufa na o bien. So okuta na muta mabe. Yango avant ko kota libala, ba mama ba leki nanga. Ba master nanga avant ko ya kokota na libala ya yebela nani o s'engager na ye ya solo biso na kati ya libala tozana ba rose te kokanisa te to lekibino non to lekibino te oui c'est vrai que tozana mobali tozana mwasi oui mais likolo nango tango to okepa nzambe to okela ksa mabala na biso te ya zala malembe abakuk telema na poste na yo mukonzamba opambo na mobala bien mukonzamba opambo na mwasi bien okovana na libala bien kokota libala loyengete kokota na libala ya mawate kokota libala ya agité po bato bazana kati ya libala mingi bazo souffrir mais bango nyoso te ba souffrir misu ba ovanda bien na mabana na bango misu ba se retrouva po na lingi te bato misu ba yela bino conseil awa ke libala ke bomboni ko soku toza femme sage et femme seule bien divorcé te divorce eza nzambe te divorce eza nzambe te mais Dieu sépare mais Dieu ne divise pas. Parce que il est le Dieu ou a divisé à côté. Dieu a nzamba ko séparer bino. Yango tolobaka so to vana libala et simbite papa na mama. Tolobate ke to kabana à l'amiable. Po bato mi balé balingana ki na vrai amour. Ba ko kabana kabwana te, pe ba kabwana à l'amiable te. Mais so ke simbite, lokola to vana ke simbite to kabwani. Mais tant to kabwani, to zala ba responsable. Surtout bato basi ba bota bana. To e ba ke bana bazana kati. Respecter mama, po mama mtazova na bana. Respecter papa, po papa mtazova na bana. To papa na za papa ya bana, to maman na za maman bana. C'est comme ça. Mais libala en vrai. Bon, libala en vrai, eza eloko oyo mwasi. Libala en vrai eza eloko kitoko. La famille oyo za posa ko ya ko bala, yaka ko bala. Mibali nyonso te baza mabe. Basi nyonso te baza mabe. To continuer ko bala. To ko pesa power, to ko pesa force te ke to tika mibali po to kene wapi. Batu nyonso te ba olingana basi. Batu nyonso te ba okelingana mibali. To olingana kaka na basi. To olingana pe kaka na mibali. Mais to yé baba nani ne tozo s'engager na bango. To continuer ko sala mariage. Mariage eza bien.
Mariage eza bien, la famille de Miss. Libala eza bien. Salaka nde choix kitoko. Mutu moko alembisa bino teke o libala. Bomoni nenge libala ngo eza. Bomoni bino bat bolinga okota non la famille. Libala eza bien. So okuta na mutu bien. Eloko esala biso mabe to linga koyoka nzambe te. Soki obeba nde na libala moko zwa temps. Ozwa mutu moko bien tuna volonté nzambe. Linga mobali wana, linga mwasi wana, tuna kota prière. Nzambe mobali yo na sepena e, mwasi yo na sepena na sala nini. Nzamba koloba ke oui o eza yo, o eza yo te. To boya nde koyoka nzambe, to sala na bobiso ba. Yango to se retrouve dans le monde si je savais. Liba les a bien. Mouta ko sabinoti. Liba les a bien. Ezana mabe, ezana bien, mais ça bien. Et qui toko. Kovan na liba la teke o eza 80% souffrance, 20% bonheur. Non. Linga plus on va na liba eza la 80%, to 60% ya bonheur, 40 ya moi ba comportement moi bizarre. Mais ceux qui ont souffert papa maman, kola la pongité. Luke nango solution sur linga mobali wan so linga mwasi wana côté la prière mais elle les kate. Voilà la famille. Tozana sœur na ezana basi ebele pe bakata mibali bilamba. To soli yango. Basi bakata mibali bilamba. Pona colère, pona kanda, pona jalousie. Yozo kata mobali bilamba, ozo songisa suna simat. Ozo songisa mwasi na simat. Yaya chilelo to saka bolingo ya kokata bilamba ko pasola ka bakiti, ko paso ko bwa ka TV. Tozo zonga simat. Est-ce que so to paso ba kiti to paso TV yango nem des solution. Et loko na ina pesa conseil na ina kende. La famille, maman papa totika comportement ya kobunda na miso bana. Ndeko na biso liso na yebimi po akufi. Mais tant mususu ko akufa kite, tonga to yokati. Tolinga to yokati. Mais nzambe azo bimisa babiloko ya kuku na poasa. Nzamba komi ko bimisa ba makambo mingi po to comprendre to mona. Tant et belemi. Yo jeune fille, yo jeune sœur, yo maman, yo jeune garçon, yo jeune tonton, yo papa. Oh continue à ko sala moi si partenaire na mabe. Yeba ke tant o nzamba zo bimisa ya kuku na poasa. To tika système ya ko bunda liboso bana. Eza mabe makasi ko bunda liboso bana. Ko swana bako bimisa ba gros mots, makamwa minene, ba bêtise liboso bana. Bana o to zobota, ba yokaka pe ba mona makamto sala. Bana na tango ba kolaka, ba o répéter eloko oyo ba mona kinanda ko mabala. Et soki mama boko si bana biente na bako swana na bino, na ko bunda na bino, yaya eza fruit ya mabe, nzamba ko tuna yo. Po devoir ya mama na papa eza ya ko pesa bana conseil, ya ko éduquer bana. Devoir ezalaka te moi si zoaze mi bota, après batu ba mona oki oboti, batu ba loboko za moi si mabota. Non, tozo mona ebele bazo bota, ba okoko boko la bana te. Zoka bota bana na ndengo ko bote la bana, na mesure ko bote la bana, po lokola yo za mama mabota. Mais yeba na sima nango ezaka éducation ya ko pesa bana. Zwaka tan ko pesa bana éducation. Et éducation ya bana eza comportement na bino na ndako. Solo la kana bana. Luka ko chérir bana. Ata ko chérir soki ndenge ninte. Po bana misu bazaka soko zo chérir bango mwana ko beba. Mais luka ko zwa tan ko swana bana. Zalaka plus na tan ya bana. Linga osunga bana ba devoir na ba conseil la kisaka bana nzela nzabe. Botika makam totika makama oswana liboso bana. Ba système ofinga mwasi ba sexe mama, ba sexe papa. Biloko wana eza mabe makasi. E maloba o to lobaka liboso bana, eza ba maloba o etelemaka, egangi eteleme eganga. Bokeba nango. Bokeba. Tokeba nango la famille, s'il vous plaît. Ya ebele ya koloba mingi ezate, eza juste conseil na likambo ekomeli ndeko. O ekomeli ndeko lobeko okomela yo. Awa yo bombaka. Awa yo zo bomba. Yeba eloko ekomela kindeko wana asatanda na ngote lobeko okomela yo yozo kansa ozozela ba étrangler yo ozo ba kango singa na kingo ozo ba chombelit mais ndemo okufaka na ba souci na ba makanisi ebele wana ba tension makambo ebele kufa nyonso yango wana okoko bokola ba no bien te et comment na ba couple na biso soki mobali to mwasi abimi oza à l'aise soki kaka mwasi azongi to mobali azongi na ndako komi mal à l'aise. Au comité na ba niveau wana mobali présence na eto présence à moi c'est comme mal à l'aise. Est-ce que liba le senga mi bongo to moni su ndeko na biso kuna chantre de l'Éternel mosali na nzambe chantre de l'Éternel ya nigérienne wana Nigeria wana o mwasi o yembeli nzambe na ndenge nyonso mais muta étouffé ye muta bomi ezani mobali aza pasteur mobali mutazo contrôler vie à mwasi mobali ko beta mwasi liboso bana
siko ba genre ba comportement wana tant ozo beta mwasi liboso bana po eloba nini ozo communiquer message nini ozo pesa message nini mwasi akoti na kuma après 5 jours mwasi aye kokufa chance mwasi abanaye kosola na camarade na ye chantre wana banaye kosola na camarade na ye banaye koyise makamyo so eleka ale mobile lokwa mwasi akufi bana ba koso eza cancer te obandaki kobeta mwasi tala na basali na nzambe donc masola bolingo na basali na nzambe na nini mutako yo yebiso makambo azate bolingo eza yo monde ozo vivre tala ndenge yo ozo vivre poso tokena basali na nzambe soki tokena basali na nzambe omona mabezali ozonga na biso batu boye mabezali to sala nini c'est à toi décide-toi la vie nzambe alobi na malamu na mabe eza na maboko na opona topona totika ba système muninga yoko beto oli solo azo souffrir mobala beta kaye mobala kata ke basuki mobala kata ke bilamba yobi vanda kaka ekoleka nango ba mama bazala kaka bongo ekoleka ako changer ya soki muninga na kufi obi ke makala moto ezali kona yo master yo cousin yo cousine nga nzamba tia yo pembe nanga soki muninga zo yo beto oli solo tout ça ka wana pona opesa baninga ba conseil bien ko soko koko pesa muninga conseil te lobage yaya en tout cas conseil yo nga na okokate ke ne pa ya mutu nanyo to sorola na mutu nanyo apeso conseil muninga zo yebso ke na koma na poema cœur pona mobali pona mwasi yo zo bane vanda ka wana do zo bane akufa ka wana to yeba kubate toyeba kosolola toyeba kovana na mariage oza obligé tokota soko okokota te oza obligé ke yolinga mwasi te bapapa basystème bokoma nango otiki mwasi ya poto awo mbasi ya poto baimpoli okezwa na Congo yaya soki comportement na yo mode ya mobali so eza mabe atozo ya Congo akomaka mwasi ya poto bobeba na kaka babi o basi nyonso bana bapesa ndemo mobali mpe bande moko baloba bongo donc soki yo bongisi comportement na oti atoke linga mwasi na Kinshasa soko za malabka mabe mwasi wana pa koboya yo mwasi wana koboya yo donc exactement to yeba ba engagement na biso donc voilà la famille to yeba kovana mabana na biso o mona boye basi mususu pe akange mobali ciseaux tant okange mobali suzo mingi mobali alukia ya beti ekomi bitumba ti komi nini yango ba professeur ebe na Congo kuno ka professeur na bino mukwana messie na bino akobeta bibana na classe professeur kanda nzoka mama na ndako aboya ko pesa nzoto ayeko sisa na bana classe ko beta bana na classe ko beta bana nzoka mwasi na yekuna na ndako na mama na professeur ba yoka na kite professeur moya beta mama ezate azana position ya faiblesse mbongo muke akayi motema awa siko mobali azomona ke na poto aibi abeta oto mobali mobwe azaka na moba moyena ya moni mwasi akangele makolo abandi ko beta mwasi abandi ko sala ozo bate bato ba obunda nini nzoka ba obunda kaka mobali akangele nga makolo bobongisaka ko to bongisaka ko ba papa violence eza mabe papa violence eza mabe to boyi violence mama to boyi violence po eza na basi musupe basala mibali mabe basi mususu ba oboma pe mibali na kati ya mabala la violence to boyi violence conjugale to boy et mibali to lobi stop bozana droite ya kosimba mama na nzoto kompe basi mibali basi bozana droite ya kosimba papa na nzoto bobunda po papa soka che makasi na ya mobali boko bunda pe akosala o mabe to boya biloko wana mibali na biso to boyi bo respecter biso to botaka bino to botaka bana na bino bo respecter biso bo s'occuper na biso bo zwaka soin na biso so limba bengo papa responsable zwaka soin na yo lokola ndeko na biso mobali ya ombemi mobali na poto mobali wana pe fwa zwaka soin na yo mobali fwa linga mwasi oyo kuta mwasi na bana na yo comme obeta mwasi obada ko filmer mwasi ozo vidéo c'est pas bien moi si soki mobala obeto eza signe ya bolingo te eza nde mabe eza nde ba faux signe nzamba batela biso nyonso tolobi ndeko na biso ya mwasi apema na kimia nzambe ya mawa azala apesa kimia na libota na ye nzamba azwa charge azwa contrôle ya bana na ye po bana baza ba orpheline nzamba apesa makasi toyebi te soki leta koloba ke grande sœur azwa bana wana to lokola pe ndeko na biso ya mwasi atiki mwana na ya mwasi ya mukolo to ebite ndeko na biso ya mwasi wa mwana na biso wana akozwa baleki na ye babi mwana wana aza abattu
jeune fille moi na liboso ya mwasi babi aza abattu bo imaginer la famille bo imaginer maman na ya jeune maman na ya bo mwana akufika boy pona mobali moko boy tonton moko boy ça fait trop mal et ça langa pasi nzamba pesa makasi nzamba assiste e bandeko boza na ba reine wana so reines na France bo tika ndeko ya moi cité bo accompagner tina dernière demeure na ye bo accompagner ye bo kende bandeko boza na reine boza na ba France o boza na capacité o boza na moyen ya kokende bo kende bo tika bana wana te soki basengi kuto to font la cagnotte soki nini nga na ozala partant na participer pour na opesa quelque chose o ba kunda ndeko soki ba sala nini na ozaka au courant ba oyebisanga programme na otala pe programme ngo so esala ke na ozana na France la famille to kende ko mema ndeko na biso moi siti na suka po bato ebele bakuf bazo passer ba moment oye alekai na oye akufi biso dozo asiko mayele nzamba pesa kimia na libota yande kona biso akufeli pe ya maman na biso chantre de l'Éternel ou à nigérienne ou akufi na basi nyonso o bazo souffrir il y a de partout dans le monde boza la makasi boza ba femme forte boza décision moi si yeba ko luka moi si yeba ko trouver business zala na moi makoki na yo moi si kende ko luka musala po o dépendre kana mobali te po ko dépendre to na mobali yango ezo sala ke tozo koka kotika la biso moko te tozo koka ta mususu ko so kipe na ba vie na biso te po zo talela ka mobali po mona question na kabwa na mobali wana ata bande ko bana Congo kuna ba o souffrir misu mibali banyokola ba ata bo bana Congo misu mibali banyokola ba makasi mobali na yo ba sala mo ba petit commerce po atoka bwana mobali ozana mo makoki ya kosunga bana ozana ba ona maboko ozana ba moyen moko ya ko kolisa bana yo bo lukaka bo débrouiller mwasi alelo aza su mwasi akalate mwasi alelo akoma ko débrouiller ko sala ba petit business ba petit ko luka muke tozala kwa basi akalate ba mama kala bana ko dépendre kana ba papa lelo to koma basi akoluka po ata mobali asali yo mabe soko keyo bimi okimi ozana bana na okolesa ozana bana na yo ozana friko me olesa bana voilà la famille nzamba pesa kimia na bando nyonso ba passer ba moment très difficile mais boye baka ke le bien le mal nyonso na maboko na bino bo se décider po to lingi su makambo te si kalate to telema to sali marche to telemi to bi stop na violence faite à la femme stop kalate na ba poto aso to siliki to bandi ba marche to bandi ba marche na ba mibali na biso africain mibali na biso congolais to bi stop ba mibali pe muko ba mona ya bango petan ba telemi ba sali pe marche to boyi na biso makambo wana nyonso to pesa kimia na ba vie na biso vie ya muntu eza important vie ya muntu eza na valeur rebelle ko si sa vie ya muntu ka bonté eza malamu te la famille merci beaucoup pour ozaki wana que Dieu bénisse tout le monde kimia na yesu eza na bino biso nyonso tozobunda kana tozobunda te po tozobunda la mabala te biso nyonso tozovana na mabala tozo maîtriser tozoyeba ndeni ovana na mabala tozala basi moko soumise mibali na biso ba aimer biso ya solo toboyi na biso système mobali mwasi na mobali bozo yokana te mais mobali yoze yaka mwasi alambelo fufu ozozelaka mwasi alambela yo mwasi apesa yo nzoto na butu yaya to swani to zako yoka na bien te oyebi peke to zo yoka na bien te mais to kei kuna yo linga na pesa yo te soko lingi na pesa yo luka ovan s'esprit na nga kimia luka ovan sanga calme waneza ba mate ya lukuta yo mwasi mobala sali yo mabe pesa ye lambela ye sukolela bilamba te tozo yoka na te toza bien te na rolambele ndenge nini na rolekisa mungu na biloko omoni jago déranger pe santé neza mabe malamu na vanda kimia mais ba papa so bino bomoni bongo ale bino de bomoni mwasi mabe boza ko la mama la bisote boza ba soumise non mama yaka vers papa yaka vers mama so ke lo moko bo soli bien te mama limbisa chérie yuza mwasi nanga yuza mama ba nanga yuza boye faut tozana mitema minene tozala motema munene yoza mwasi nanga mabe ezala kilimbisa tokolala na bakanda te mwasi na mobali na ndako tosali un mois tosola te mais c'est pas l'amour ça mwasi na mobali bavai na ndako basali une semaine basola te bayebani nzoto te basola rate mwasi asali makambo na ye mobali asali makambo na bavana na ndako moko libanda bolimbiso to bakebwa mwasi na mbali te wana libala te libala esenga abongo te elikoo nango o bana nzambe o tokota ba prière en ligne o tokenda luka nzambe mais na kati ya libala yona mobali bolobana te yona mwasi bolobana te yango moni bakanda ngo ezokota pona makambo la jalousie la haine
na libala soki mwasi akomi jaloux na mobali mobali akomi mwasi akomi jalouse mobali akomi jaloux esimba te mobali omona ke mwasi adebuyaka mwasi aza na bambongo mwasi azodebuye bien mobali akomi motema mabe na mwasi papa yo mpe keyeka siko debuye mpo okoma mpe kosala makambo nga na osala mwasi na mobali bokomi na guerre wana yesu libala te omoi masolo mabala eza makambo ebele bato baonyokwamela yango moi to sisa yango eza te me mutu na mutu ayeba kaka ndenge ovanda mpo libala topesaka kaka conseil libala tosola yango me oyo evandaka kati ya bato moto ye mo moto ayebi yango yaya protège ta vie vie na yo eza motuya et surtout bamamo baa na bana bapapo baa na bana boprotege le bana mpo na temps lelo tokomi plus koprotege bana te nali nakufa te mpo ifo nazala na bana nga fo nakolisa bana nga fo nakolisa bana nga naboyi moto ya arrêter vie na nga non toboya yango violence faite à la femme tolobi non bokoboma biso te bokosisa biso te toboyi nzambe apesa biso makasi nzambe assiste na bandeko baosufri baopase na bamoment difficile na mabala boyebela boyebela je vous aime beaucoup la vôtre Miss de Miss vous aime beaucoup nakoya na triste réalité mosusu au courant ya semaine oyo nakoya tosola lisusu nde tomesana bozala malamu kimia na nzambe soki no oyema page te eme page soki no sabona te sabone na YouTube na biso ya Miss de Miss TV et puis toi na TikTok Miss de Miss 1 toza pe na Instagram Miss de Miss tosunga ba orpheline au Congo soko ningo pambola tozaka wana ya kopambola voilà nzamba batela biso bisous bye